Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bozali ebele pona kolanda KNB News moko na lelo nazali na esengo ya ko présenter bino magazine ya KNB ya mokolo na lelo. 35 ans après, Nde va reconnaître République démocratique du Congo pour participer na Conseil de sécurité ya Nations Unies. Ba détail to landa na reportage oyo. Bino batu bozali kondimate boye ba ete ezali suite ya diplomatie oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komene na monde entier tala RDC ndenge efongwami bato nyonso oyo babwakisaka République démocratique du Congo ba komi ko considérer RDC na ba organisation ebele et le cas plus de 35 ans oyo RDC asiégeaka lisusu te na Conseil de sécurité ya Nations Unies. Kasi grâce à diplomatie oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komene tala lelo yo ba reconnaître République démocratique du Congo et kobanda ko siéger na Conseil de sécurité ya Nations Unies. Yango bana mboka ba sepeli bagangi oyo elonga to elonga te. Augustin Kabuya Mwanabute a commis na Mbujimai avec impact na idéologie population surtout bazingie baye koyambaye na esengo. Augustin Kabuya Mwanabute azali secrétaire général ya IDPS a kibongo na Mbujimai avec impact na idéologie population nyon surtout batondi wana pona koyamba Mwanabute de Tshisekedi avec impact na idéologie. Mission na ye ezali pona enrôlement et sengeli na Mwanabute a s'enrôler awa na Lubumbashi pona ko voter pe a sensibiliser population nyon surtout et sengeli ba s'enrôler pour bapesa Félix Tshisekedi ba voix na 2023 na élection oyo ezali koya. Siège ya Mbujimai ya espace Grand Kasai, il faut y bande puisque tout le monde a enrôlé Babouni. Le bande est rejane. Mukai Mumalu a distraction à Channel. Fatuikala mu province wa Kasai oriental. Ezali Bongo avec impact na idéologie, secrétaire y a parti au pouvoir IDPS, azali kosa la sensibilisation, azali ko tambola pona ko soutenir vision ya chef de l'État kaka ndenge ezalaka avec impact na idéologie. Oui! Beltesco azali ko continue ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ye mayonnaise mayo population abengi yango soupu ya banjelu. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali ko benga yango na Kinshasa soupu ya banjelu. Beltesco a éliminé une fois de plus comme au Messano. Qualité à produit qui toque babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyo kwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec impact na idéologie toujours guya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na guya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo
anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Azali na motema ya bolingo babengi ye Joseph Darimante ya bakongolais yenani Dr Jérôme Sokolo na asbel na ye les amis du professeur Dr Jérôme Sokolo bazalaki bongo na Kingabwa na quartier Ndanu esika wapi bakabolaki bakisi pe bapesaki traitement ya ofele ata un lokuta te. Kamera ya KNB ezalaki kuna mpona kozola bino elema oyo. Na école lycée Saint-Romain ezalaki ya koyinda makasi asbel les amis du professeur Dr Jérôme Sokolo bazalaki wana avec un partenaire idéologie kaka pona sensibilisation ndenge ezali ko continuer traitement ya ofele na kopkabola bakisi epai ya batu nyonso tu oyo bazali maladi bayaki na esika yango batu bazalaki wana ebele pona kozwa traitement ya ofele epai ya Dr Jérôme Sokolo ezalaki bongo avec impact na idéologie moto nyonso tu oyo abelaka misu abelaka matoi abelaka minu na ba maladi ya lolenge na lolenge bazalaki wana pona kozwa traitement tala batu oyo ebele bayoki lokola Messi azali koya tala ndenge batondi pona kozwa traitement ya ofele yoka bénéficiaire moko ndenge azali koloba na micro ya KNB. Batraite ngai bapesi ngai bankisi ebele basali examen bazwi ba maladi mosusu na yebaki te bakomela ngai nkisi bapesi ngai bankisi nyonso wana mpona kenda komela napesi docteur oyo Zambia abatela ye makasi abatela bawo nyonso bazozwa nkisi na ye basengele ye mpe Nzambe boyo asala boyi bambuka mubimba nakumisi Nzambe na yangai nakumisi pe na Nzambe na ye azwi mutima boboto mpona kuswanye batebele boyo Nzambe abatela ye mbula na mbula. Madame Renate azangaki malobate alobaki boye oye awa comme mokonzi ya mboka atindaki biso que na ba instruction na ye d'après la vision de chef de l'État et que santé ezala pour tous au fait pour na bato nyonso eloko kosenga ezali kaka to sepeli eza penza eloko osenga te juste que to sepeli parce que population répondre présent et tozawa tozo soigner voilà. Ezali kaka na tina ya soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge azobaki population nyonso tu azali na droit ya santé malamu à vivre malamu yango Dr Jérôme Sokolo azali na ye lokola Joseph Darimate oyo apesaki tombe na ye pona Jésus-Christ yango ye azali ya wapona kopesa traitement pe bakisi ya ofele epai ya population yoka initiateur Dr Jérôme Sokolo ndenge alobi tozali kosala ngo mpona bolingo ya bandeko na biso bakongolais po tozali na mboka mosusu te mboka na biso nde ezali Congo alors tosengeli tosunga bango na bamwa moke tokozala nango mpo ete bayoka malamu mais constat na biso eza ke bato bakomona pasi ya solo bato bazali na pasi parce que kisi ezali talo ba moyen ezali te na mbongo ya azwi malamu asomba lipa asomba kwanga lia mais soki esengeli ke asomba na kisi na revenu eza moke akosuka wapi yango biso na ba moyen oyo ya biso moko tomoni malamu tosunga bandeko na biso ote bayoka malamu atako tosisa pasi na bango nyonso te mais to soulager ata bazana ba moyen ya kokoma na hôpital te. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tala docteur oyo malamu po azali kotambola na vision na yo kasi na ba propre moyen na ye moko ezali kosenga soutien ya makasi po etandi mobimba
ya République démocratique du Congo ba bénéficier na ba avantage oyo population ya Kinshasa bazali kozwa. Batu ya boende babongi tomona bango kaka na Bible na tango ya Jésus-Christ Joseph d'Arimathée, Dr Jérôme Sokolo ami pesi na ye pona population ya République démocratique du Congo bazala na santé malamu komona mutu azali maladi kasi azali kovanda na ndaku po moye ya kokende hôpital ya komona médecin ezali te yango ye ya puseni na ye pembeni ya population ya ofele. L'État congolais pour soutenir mutu ya boye pour akende liboso population ba bénéficier d'un avantage oyo ya traitement ya ofele pe bakisi ya ofele. Oui. Kinshasa makambo tambola na Kinshasa makolongulu okota mayanzi. Mibali ya Kinshasa bango bakoma na bango soki avivraka na fimoro boye. Bakabwani akokende musika te kaka kamaradi oyo azalaki koya kotika mninga na ye. Nde ye ako récupérer ye ba komiti akende kobala ye. Ezalaka po pesa muninga mutema pasi to pe ezalaka kimutema mabe. Micro akaini be ekitaki na terrain na jetu kibala pona kosolola na population. Awa na Kinshasa mibali ebele bakoma na bango soki aboyani na mwasi na ye akokende kaka kolinga kamaradi ya mwasi na ye pe kamaradi yango pire mwasi na ye okomona mobali wana akosuka kaka na kolinga te kasi akokende na posséder ya libala yango magazine ya KNB etambolaki pona kotuna population est-ce que eza normal mobali soki baboyani na mwasi akoki kolinga pe camarade ya mwasi na ye pe abala ye ezali normal to ezali normal te boyoka population ndenge ba réagir eza na mabete eza comprendre eza mabete parce que déjà eranga déjà sina tikali na piwa so bimanaï comme déjà ex n'est-ce pas alors kolingana camarade na ye ezali pe mabete normal eza mabete mais peut-être que bimanaï a rozongo na ndenge ya mabe ya rozongo na ndenge mabe n'est-ce pas que alors moi bakanda bani et puis risquer au kabola hein qui massa na bango mais normalement mas qui massa ngo yo continue ngo pe il dépend de ce que yo na niveau ya nini ya je peux dire il y a intelligence n'est-ce pas il y a moi si wana parce que to lingani n'est-ce pas kolingana nyoso en fait n'est-ce pas et que narati na sukate ça dépend qu'on a état d'esprit compréhension pour ngane na bo parler sonner na fimo to bimanaï n'est-ce pas et simbité mais massa mo oyo n'est-ce pas to zala nae balingani ngayo sala esanga lo monde massa nya za libre ya robimana qui elle veut et puis ngape na za bona za libre ya robima na qui je veux dans ce fille wana zali assez sage et intelligente harmon nango normal c'est-à-dire ya ba moni musuko sola bango bien mais qui montre mobali ezate vous comprenez qui montre mobali alors tout sola bien ils sont pas dans parce que un temps to linga na petit morobo qui montre mobali esimbité azongi ndenge moko ba fi musu a quartier auto sola so bien mais qui montre mobali za la camarade la fille ko ngai qui camarade comme des charo le kana famille le babo na mbaye to ko malanga c'est que tout ça tu bandaka na bandeko ça ka ba boa linga la ko kota ya balanga esimba te wana ekosama weza kindoki weza ko boa pe muninga poza kafa pa ko boa muninga za mabe makasi conseil on peut ça bato basara bon batika ça malamu te c'est que wala sala on a compétition na kindoki ko ebi mobala muninga so bando kraki mobala bandaka de mettons déjà tout ça la relation soki toza de abami comme de famille c'est que déjà ton nous a famille bon nous a loira la grand frère notre petit frère na lo akelinga mwasi na lo te okelinga leki ya mwasi na lo eza propre te camarade ya mwasi na ngai bazali dia babala na relation moko eza profonde kuboya mwasi na ngai akelinga camarade eza pe ka loira na continuer ka voilà mwasi tozaki na le passé parce que na relation pe ça propre te yaka loanga mobali naoka ke mwasi na nga mobuto kabwe na ye masala nga swa lingi ya bali en réalité ce to butani boata to kabwe na masala to ko betana makofi sala propre te no bakutu naoka ke mutu libanda ndal lingi wana pas de problème soki ezaka pire nga to pire masala ye ya mwasi na nga na linga to sani loftu na bala ye eza pena possible ya propre te eza bien te ndeko mwasi esengeli koyeba
ete soki mobali ya kamaradi na yo aye pona kolinga yo avant ya kondima oui ou non, il faut ko vérifier soki bakabwana pona nini ye pe eloko nini oyo esali bango mibale bakabwana. Kondima bindimela ndimela te, Kinshasa eleki partout. Oui. Esengeli toyeba kuna na Mazembe bazali kolela Gode Masengo oyo abetaka kuna auti kotika biso mokolo ya lendi na butu suite ya courte maladie. Epesi pasi pe mawa epai ya staff to pe ba supporter ya tout puissant Mazembe. Kasi tolanda ba détail na reportage oyo. Et Sosé Zemanga qui va céder sa place à Massassi Amédée. Et pesi na tout puissant Mazembe koyoka liwa ya joueur oyo latéraux droit mokolo ya lundi 20 février 2023 na butu ye asili kokufa Gode Masengo oyo azali joueur ya tout puissant Mazembe abima bongo na école de foot ya Moïse Katumbi après akei kobeta na Don Bosco et sengeli toyeba suite ya courte maladie nde sali ete Gode Masengo atika mokili oyo bana ya Mazembe bazali na mawa ya kolela ndeko na bango oyo auti kotika bango epesi pasi pe mawa tika ete mulimu ya Gode Masengo epe manakimia. Burkinabé, corner bien tiré par Mangoba, Kabwe. Jamais rata awanaka nibe TikTok ya lelo. Ingénieur Agapé a proposé le bino yango. Frère, kozwa mwasa malamu epesa mela moto nyonso te. Kozwa mwasa kitoko epesa mela mobali nyonso te. So ozi mwasa malamu, ozi mwasa kitoko yeba obatela ye. De biloko esala ete mwasi azala à l'aise pa mobali. Ya liboso eloko liboso sala mwasa za liboso aza malamu pa mobali eza ko se sentir que mobali wana linga ye. So mwasa so sentir ko linga ye ando sentir toujours ka esengone esengo pa ozano malamu. Ya mibale eza ko yeba okabela mwasi pesa mwasi mbongo ko inanga te pesa pe na mwasi mbongo o na bandeli koloba pesa ka mwasi mbongo mwasa linga mbongo. Bozalaki ebele pona kolanda KNB News ya mokolo na lelo nazalaki na esengo ya ko présenter bino magazine ya KNB News ya mokolo na lelo po continuer ko s'abonner na ba page na biso YouTube Facebook obeti KNB News mbala moko o cliquer o s'abonner pona kozwaka ba information nyonso na temps réel na elongo na KNB tukutani bongo mikolo ezali koya. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Magazine, Kinshasa na biso. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.